Congolocolenews.com Kobala na famille, cousine cousin. Eza malamu to mabe. Toyoka eyano ba population. Mbote papa. Mbote mama nanga. Kobala na famille, cousine na cousin. Eza malamu to mabe. Kobala na famille, cousine na cousin. Eza mabe makasi, mabe makasi. Mabe ndenge nini? Mabe makasi c'est parce que ezali logo moko oyo Bible ezopekisa. Ezali logo moko zoyela ba famille belé ba malédiction. Et surtout biso tozali bato tondimeli Yesu masi aloko mokonzi po mobikisi toteyaka yango toyebisa bato ebele basala makambo wana tobondela pona bango tokata bale wana basala ba divorce isaja osala ba divorce. C'est parce que Bible ezopekisa yango. Izaka na moma moko esala maka ata Adana Eve tango ba ekitaka me moma moko boyaki nzamba yeko bebisa yango na Deutéronome apesaki ndingi salaba ke libala na yeko sala maisu te mutako mona mutakala yende kuna ete oyo mona mutakala yende kuna yo tezali malédiction tant yo mona mutakala yende kuna yo vraiment eza mawa mais kaka Bible ka yango wana nani Abraham abala apende kuna eti Abraham abala kande kuna ye oui c'est vrai ezaki sur le plan nzambe mais tant babimaki tant bana Israël babimaki bakati sur désert ba na désert comme na Deutéronome bandi ko zongisa makambu bisika na bisika nzamba linga cha ordre nzamba linga cha ordre voilà nzamba linga cha ordre azongisa ordre parce que mutu asabungisa maki nzamba linga cha ordre apesa ki ordre wana lobi ke non ndenge zaboye esengeli bokata mutu ayiko bala ndeko na yete fa bala mutu mususu oya ko bala ndeko na ye ezali loko mosala lisumu moko ezali abomination tangu nzamba sa boye loko wana bakomela na Bible koko mona mutakala voire même mutakala mwasi ya ndeko na yo ndeko ya mwasi no ko mona mutakala na yete akombe plus forte raison oya ko mona mutakala ya ndeko na yo kaka mutakala ya ndeko bekolo mususka ana mboka na biso ekoma soki mobali akufi mobali akufi kaka bandeko mobali omona baolinga babalisa mama ndeko na ye bien yaya na ye ou bien leki na ye mais mabota na koyebisa bango basala attention c'est parce que c'est la sorcellerie na mutu wana azomona ke abalaki ndeko akufi bazopesa mutu mususu eza sorcellerie c'est la sorcellerie oyo surtout Bible ezopekisa tant yo mutu zosala yango za ko dévier eza déjà sorcellerie pesa lisumu eza na ba conséquences terribles na ba famille même na bano ba kobota wana ba kozala vraiment malédiction za liko na bango ya solo merci bon ezali mabete ezotala kaka raison ni netindi bino bobalana soki eza mpona koprotéger baintérêt na yo eza nango mabete parce que biso tozomona lelo balibanais awa bazobalana moko toza na ye awa abala mwana ya mama leki na ye donc omoni ke mwana mama leki d'abord baza na bango mpe bandeko te mpo makilo eza na mwana mama leki eza makila ya papa na ye baza na bango mpe bandeko te kobalana mpe ndeko na yo soki cousine na yo eza nango mpe mabe te ezotaka baintérêt ozodéfendre donc mbongo etelengana te donc fo obalaka na kati ya libota oui soki mbongo na yo source nango ezali euta na famille yo lingo protéger yango soki obali mwasi ekolo mosusu mbongo na yo okatisa ke ndeti source nini source na yo soki eza bénédiction familiale ndeti ankodia neti nkodia par exemple sikoyo yo kolinga mwasi mosusu azwa yango akende nango eboso azwa esani échanger le te wana kobebisa même omoni mbongo wana ekozala so na continuité te il faut bala ndeko na yo po mais Bible boye yango esika moko te po exemple eza na Bible kuna bato babala na bandeko na bango bazali mais ça malédiction ya wapi et puis Bible wana bozoloba Bible ezali mukanda oyo bamindele bakomeli biso ata oyo référence na bango ya Bible Jésus Christ alobaki pe aye kolongola te aye kobakisa te alobaki bien ke aye kolongola te aye kobakisa te po wana oke na Ancien Testament alobaki aye kolongola te aye kobakisa te elo moko mabe eza wana te. Merci papa. Eza malamu te parce que fondation ya libala ezali ko uta na ba principe ezali universel même ya mukanda ya nzambe boyebi ke ba congolais mingi bazali ba chrétiens alors
na mukanda oyo ya nzambe oyo ezokopesa fondement ya kati ya makambo etali libala ezali malamu te kobala na bandeko donc likambo wana eza malamu te donc moto esengi abala oyo ezali na famille mususu ou bien na place mususu mais kokono bala na kata famille eza na makambo ebele parce que likambo etali libota ezalaka o babengi na moboko na yango na makambo ya ndenge na ndenge. Alors soki bokoki ko bala na bino en tout cas pour ngai vraiment ezalaka malamu te ezali même kopekisama même na mokanda wana ya nzambe epekisami ke bato oyo bazali libota moko bakono bala na babengaka ngo ezali likambo ya inceste wana ezalaka na baconséquence na yango mingi na kati ya oyo ezali mabala donc mpo na ngai ezali eloko moko epekisami meme na mokando ezali kopesa fondement ya mariage. Mais bino kaka bino bapapa bolingaka omona obali mwasi wana oyo aza ndeko na yo bali okolinga ye mingi ya koleka mwasi mususu omona bana oyo baza bana famille na ngai baoke na famille na ngai baoke na ba o wana mususu mwasi wa mususu baoke na famille mususu baza bana famille mususu. Non, likambo ya kolinga ya mwasi na mobali ezali likambo moko ya bolingwa parce que bolingo ezali eloko mususu elingi lobaka kaka te ke soki okei na kati ya libota na yo okoki koluka mwasi yango na nde bolingo. Non, bolingo eza eloko mususu makambo mpe ya oyo babengi relation ya kokolisa bolingo na kati ya bato ezali eloko mususu parce que ngolo bateke soki okei kaka na libota na yo okoki kobala yene yango na nde bokofanda mbula na mwasi wana. Non, ce n'est pas ça. Mbuya bolingo ezali eloko mususu parce que ezali makambu bolingo naibi soki na ya mariage. Siko conseil nini opesa na baye bazosala bongo bao babala na kati ya libota abali mwana ndeko na yo bi abali noko bi abali mwana kasi conseil nini opesa bango? Mais ezali malamu te parce que babengi yango na mukanda ya nzambe babengi yango inceste ezali vraiment likamoko ya malamu te ezali ba malédiction oyo lero yoko ozwa ndeko no baliye ezali inceste ezali bien te donc ngai vraiment pour ngai na ko jamais ko conseiller mutu akeno ko bala na kata libota na ye. Merci papa. Te pour ni papa po ndeko oyo penza mwana ya ndeko na ngai na gogo bala yeta malamu na bala mwana ya ndeko mususu ke mwana oyo ya ndeko na ngai. Ndeko mususu nde nini expliquer biso cousin mwana kasi ou bien ndeko na cousine na yo no cousine na yo siko mwana na yo biendeni te wana yango nde nazo boye. Mais boye kolo mususu to mona ka babala na ka ata bazali kosala ngo mama me ezali toko te malamu nga na bala mwasi oyo abotami kote mususu ke na bala mwana ya ndeko na ngai. Conseil nini opesa na baye ou baosala modèle wana bazobala bala bandeko na bango bazobala banoko na bango conseil nini opesa? En tout cas batika go bala bana ya bandeko bala mwana ya ndeko mususu ke o bala mwana oyo ya ndeko na yo yeya kitoko te. Merci papa. En tout cas na coutume ya ba congolais eza dignité parce que za makila moko ndenge nini bobalana ekoki kosala mate. Mais tout le monde na mboka bapaya ndeti na Afrika ba africain kaka biso ba misusu na Afrique awa ba libanais pe bazobala na bandeko na bango moi pe moi na yaya na ye abali e po aza na mbongo po mbongo etelingana te. Ah bon, en tout cas wana nazana ide moko te bon ekoki koluba makambo ebele na oyo zekoloni nga ngaza mutaba Kongo manyanga na ba Kongo babala na kati bandeko mona ozana nkodia au moins moyen nkodia ekende sika mso ezato ebike te fona zaka mwana ndeko na ngapo héritage ekende na famille na ngadi ya mwasi. Bon na liboso tozalaki koyoka soki famille elingi kokufa donc peut-être batikali kaka na mutu moko o akoki ko reproduire famille ana lero wana bavie bavandeli makambo wana bapesi yo ndeko na bango moko wana. Donc ça c'est un cas particulier wana nde peut-être mais ça fait longtemps
et jusqu'à présent namoni nanu pe likambo wana te mais bavie bazalaki kolobela ngango etant que ndenge tovandaki na bapapa tout ça baza kopesa biso baexplication ya ndenge na ndenge nde yango wana naza na mémoire nakoki korépondre na sujet wana sikoyo papa yo nde bapapa bande koexplike oke bongo kobala na bongo so batikeli mbongo ya famille fo bala mwasi na kati ya libota mpo mbongo héritage eke mosika te mpo na yo ezalaki malamu to mabe. Bon, en quelque sorte na kawana eza nango mabe te parce que est signé déjà vieux, hein, les aïeux, nos ancêtres, hein, et koko na biso signé yango. Bon, wana, ça c'est tout autre chose. Bon, na koki kondi mango, parce que oyo, lobi awana se, yango pe, ça c'est un cas exceptionnel, mais pour le moment, ça ne se voit plus. Donc, bon, en bref, c'est comme ça que je vous explique. Hein. Merci, papa. Cousin na cousine babalana. Eza mabe. Mabe pona nini expliquer biso to yoka mabe pona nini po ka bible ka wana biso boloba bible ka ngwana Abraham abalana kina Sarah azaki ndeko na ye mama depuis biso kola to mama wana te cousine na yo aza ndeko na yo amakila na yo zo comprendre to makambo wana te réponse na ngwa siko pona yo olobini pona nga bakobala na te yo simba te za bien te za péché. Conseil ni opesa na bawo babala na kabandeko cousine cousine ou bio bali noko baba na point eza mabe batika ngo eza mabe nga ko soutenir lo wana te eza mabe papa lobi Christian Disu papa lobi ya ko soutenir ngo te Christian Disu yo soutenir hein eza mabe biet malam lobe jige. Oui, merci. Merci, papa. Qui jabonne, c'est la moto. Qui jabonne loba mboka zala kande tingana loba Flori ba le kombo so na Londres. Yo pe loba qui jabonne na yo avant da mboka nini? Jackie waba Jackie na kati ya Nice. Waba Jackie e wale na kati ya Nice. Mama Bibiane na Londres. Ma pasteur. Mbote tu. Asuka ya reportage na biso. Merci na mama Gidil Bisengo. Ye mtazuba image oyo. Merci na Patrick Nsala. Yende mtamonte yango. Boyo kindenge bandeko balobi. Kobala na kati ya famille. Cousin na cousine. Minga olobeza te bino mo boyoki nde ba papa balobi, nde ba mama balobi. Na pesi mbote e pa Christian Ndisu. Yonde number 1. Na bo Sainte Fabrice Malita. Poani te Flori ba le komboso. Grand frère propre. David Olito. Ah! Bala leki ba lelo fort. Tala kaka. Love Luciana papa Nenet. Jean-Claude Tsingi. Na kati Allemagne, na place Sainte-Thérèse na tapis rouge. O pe sabiso suite à matanga te. Godé Bisengo. Yonde na kati ya France. Na pesi bino nyonso mbote. Tomona ni mbala.